Trésor Congolo pas Berotika Watate. Musendi. Ah, vous jouez un Trésor Congolo Musendi Yampaka. Trésor. Héritier, sans te manquer de respect, niveau on a un débat, on a un niveau non, un niveau de système, un niveau de diplômé d'état. Donc à Kabadiading. Badiading. À Kabadiading. On a Trésor Congolo. Oui, et là quoi nous Zuluba. T'es moutou. Mam na lubia. Ah. Donc au côté de débat politique, na sala ite on a un niveau non de héritier, on a diplômé d'état. On a détenteur ya diplôme à second cycle. Les lois il y a au moins un diplôme à l'étranger baboyara. Oui, il y a ça licencié. Parce que licencié au raisonner modèle politologue à côté de la politique. Pourquoi héritier doit toujours s'attaquer à son grand frère Ferregola? Pourquoi héritier faut l'accent à Mokilike? Il ne veut pas qu'il base à la bien à grand frère Ferregola. Ba musicien télémi bo muta ofinga public peso na public na bango musicien na bango batu na bango na public na bango. Et vous pensez que biso to bazo attendu accepter gagner ce bon poto bangana? Est-ce que ça ils a peine leader moro songolo pakala a télémisi moto a ofinga collègue ne a ofinga a ofinga héritier devant artiste mais ils ont na Angola et après aux en Afrique. Ah. Nana salango mais fait ma beso ya funda ilika donc ma mwa zoloba et salama na Angola na concert à ma bord et après au salama a mukolo annulation azali loko tozana licence wana te donc biso tozana annulation te je peux te bito yana mamulelo ba annulation président Ferré aza premier nango ntobo ya ne président Ferré aza premier annulation bagula balinga boité na kofinga que président Ferré aza premier à annulation et bon yo dépôt et ba musique ya mboka boyo le numéro 1 annulation de président Ferré bien na bino bozo lobela yango te bozo contrôler te boma oteka ba bien na nzela lwa de oteki tingiti te me babi Ferré azoteka mieux que héritier toteka pas donc samedi 24 mai tout le monde yaka komuna oya kotia tembe na goga aya amoun. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Bienvenue à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravis, encore une fois, de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci. Surtout dans le bateau, tout va disposer à temps pour l'Orlando Bisso. Pourquoi pas dans le bateau, va partager dans le bateau, puis va recommander à chaque fois. La vidéo na biso ça la biso énormément bien ba remarque ba reproche na bino yango ça qui to bongisa musala comme il faut. Un grand merci l'équipe Mobimba Africa Elengi Télévision, pourquoi pas de dire aussi merci à notre invité d'aujourd'hui, il s'appelle Junior Mpaka, autrement dit Mpaka. Avec lui on va essayer de parler de tout sauf rien sur Héritier Watanabe, pourquoi pas pour la culture congolaise, pourquoi pas pour l'actualité à la haine. Je pense que tout au long de cette émission, il y a vente, il y a billetterie, il y a artiste et héritier Watanabe. Est-ce que évolution et co-évoluer, ça va? Pour là, je pense que l'artiste va prester, c'est pour les 24 mai, déjà, Nadom déparé, l'artiste héritier Watanabe a presté hier concert de revoir. Je pense que c'est pour ça qu'il va mourir à la bonne musique, surtout bas Spiritas oyo ba messana à la bonne musique. Merci déjà na Dada Ulungu, maman sociale, na mon message na yo et ça là qui va vraiment bien. Na ebiki on est à TVT. Merci à toi Dada Ulungu, pourquoi pas à maman Clarisse Mouyembi, ya Guylaine Gatsebe, na za mwana ba mama Kirite Chimpi, mwana ba maman Clarisse Mouyembi, ya Guylaine Gatsebe au Parolanda biso sikoyo, big salutation à toi. Un grand merci na ya Willy Moucheni, l'unique et le seul, les véritables codes, mais c'est non à Katana jamais. Pourquoi pas na Papi Placide KBA, mon frère et ami, Papi Placide, big salutation à toi depuis quelque part. Merci vraiment à bateau tout pour disposer ton pont en Orlando Bisso, chanter ça derrière la caméra, soit aux amis morales. Nanga fond la Bisso au sala, vraiment bien là, j'ai dit déjà. Bonjour à Yampaka, Sajamboka, Molobela Peuple, Molobela Spiritas, Wazalendo. Wazalendo. Ouais. Sinon ça va? Ça va, oui. Nangolo Nzambe puis Nangolo Agoga. Nangolo Nzambe puis Nangolo Agoga. Ok. Sans blague, wana cop nanga. Donc nde moninga boy kimenize na habitate bonga na ebe salade. Oh, maçonnerie. Oui, na habité. Donc na habité donc on pousse hélicoptère na habité donc na habika ko pousse avion yango eza héritier wata. Vraiment tout droit maman la ba Spiritas nyonso. Merci vraiment pour la kisi ke boli eza to épuiser catégorie moko. Ah bon? Catégorie moko to la lycée yango. Donc au à 69 €. Donc to la lycée yango vraiment et puis pire encore les sous Fnac première fois singa ba fanatique ba to esquisse na Congo a sengi biso. Oh, Fnac a sengi ba Spiritas esquisse. Esquisse par rapport à quoi? Donc baba biezote comme tête donc et comme il satiré na vente en ligne. Saturation salami. Yaliwa. Donc Yaliwa vraiment tis yemo na Fnac a nous excuser un problème technique a nango tima belé. Ah bon? Donc ozomona ke eningo la ke ba Spiritas to kosa ke lo moment ba kosa na kufa. We baba nani balinga. Donc ba Spiritas to mikaki to tala batu. Nini o ba kobimisa après to ya ko recadrer bango. Donc net on a vraiment samedi 24 mai batu tout n'a pas na madon na dit que place vous a vraiment mettre cette balibé les porte-monnaie magique acheter vos billets. PDG Mani Mondo dans le lobby boso ma billet na bino pour tout ce monde dit président des Zika Busko Basomba qui Pires Mbakulu scénario boso ma vraiment ba billet na bino pour tozo mona ma mtolo baté tonto aboka wati malgré aux en convalescence tina bana ka ndenge zalaka basomba ba billet na bango ndenge zalaka na bi que Carlos Bila ba tout vraiment bazo landanga na bi que par vu bosulo do ma bezo kende voilà ma bezo kende type bokana lauréat de Bruxelles asomi ba billet na e donc Pablo Angelito donc na bi ma vraiment eza kitoko di do bala
Papa Zouzou, Dario Mongondo, Boss Chris Welu, nabi bato Afrique d'ici d'Alphonse Tambofort, bato tout na Guy Mangovo, na ebi pas Guy Mangovo wana na chimistry, na restaurant na biso wana vraiment na ebi bato tout ba mettre de l'ichala onde bozalaka. Et puis président Banakauka tabia la vraiment mutu nanga na ebi mambo ekele kitoko ba biezote comme il faut donc mamu oh biso to lukaki yango. Voilà. Je pense que Torobet est solo à billetterie ou à poto solango pena très bien en tête reposé pour ego loba mananenga mabe. Et après na bato ba loba ngona nenga malam. Le roi a eu opportunité. Il a repartagé na au plateau moro to solo lango très bien. Na profité na pesa mbote na président des Ikabuscore. Danger. Maman présidente Régine Ilunga. Maman présidente ya ba Spiritas Régine Ilunga. Pontiac Pongo Pontiac. Wana ya kati to bengi mama Doucy Cornelia Doucy Cornelia Junior Kilabars premier ministre britannique. Il faut son rappeler pas Doucy Cornelia fan na. Doucy Cornelia to bengi mama ba Chetembe James Brown. Yesu to lobby boka kaka yampaka ekomi déjà Bokirita zo autant yo pose autant Doucy Cornelia Tembe big salutation à toi depuis Mikili Amputu ya zabina na poto solo Doucy Cornelia bongo solo l'homme Tesla José Longondo l'homme Tesla l'homme du moment motema na biso fanda José Longondo ba luka José Longondo ke wapi abatami wapi na bizo kutuyu na kutuyu Kote kuna na kutuyu de mini malinga mini kotoyo. Joyeux anniversaire Grâce Kapate Barbara. Grâce Kapate Barbara, joyeux anniversaire aujourd'hui. La plus belle de toutes les femmes. Ah bon? La plus belle? La plus belle de toutes les femmes. Non, on a été beau, attends la photo. Nancy Oliwa. Ah, j'ai baxé mais qui tourne baxé. Ah bon? Ouais. Ah Rokola qui tourne Rokola. Joyeux anniversaire, merci aussi à José Longondo, l'homme Tesla. Hier, national José Longondo appel vidéo. Donc, on va biloko batbarango na parlé ko. On a sala sport on a parlé. Ah non, José Longondo. Ozala la mongo eleng. L'homme Tesla. Ah olia mbongo na comme il faut. Sans plaignant. Voilà, big salutation à toi, big salutation aussi na mon vieux Claude de Maloba, le vieux poto. Le vieux Claude de Maloba, na pesi bambo qui passe à Rolanda biso. Yampaka. Tobandi itebe nani. Yampaka. Itebe nani. Itebe nani. Voilà, je pense que hier l'artiste héritier Watanabe azalaki bongo na église ya frère Patrice. Oui. C'était pourquoi bénédiction soit à Monique Maramweko qui est bien té na Nzamba Tchalo Boko ou soit Zarara Nenga Mesana. Oui, c'est la première fois hein, si je me trompe pas. Dans mon une église il y a pasteur Moïse Mbi si je me trompe pas. Cette fois-ci, tout le monde est une église, il y a frère Patrice Ngoyi Moussoko. Oui. Grand frère, il y a Weranson, le roi de la forêt. Oui. Voilà, c'était pourquoi il n'y a pas qu'à soit d'impression sur Yango. Et ça, geste malam ou je ne sais pas pour toi si tu peux dire quoi. Héritier Watanabe, c'est un chrétien. Bakolisa na nzela classe et puis le sambo. Ok. Et ça, il a au moins tout pour ça na mokili ça ou l'équipe anzami. Au moni bambongo nyonso héritier Kabaka. O biso tuliaka, biso bagoigoi. Bino bagoigoi. Ne tuliaka aza mutu ayepe ko bonzela nzambe zomi na moko na ye. Soki na église ya frère Patrice lelo basombi ata batiti o na zomi na moko héritier pesaki makila ya Yesu uganga. Ikolo ya makambo nyonso ya vie na ye yango moni place héritier makambo na ye ikendaka liboso quelque soit bato bokoloba mabe boloba malamu mais ntango azo reconnaître Yesu oyo aza likolo akufa na ekulusu mpo na ye donc eza na eloko moko te yango moni héritier azalaka na eloko moko te oyo ezwaka motu na ye ntango atiaka kaka na place naza motu oyo nzambe asala nzambe aloba asala biso na elingi na ye yango moni ke tozalaka na complexe te lobi ezalaki lobi moni concert tobeta ye lobi lobi après église. Ok, combien concert de revoir. Ce que vous avez orchestre, monsieur, est bétaté. Vous sentez, vous êtes bétaté. Et puis, 19 ans, on a 4 dans la ville. Et puis, moule bêta qui est ça, ça n'a pas les Kinshasa, c'est moule bêti. Moule bêti. Après la pluie à Kinshasa, mauvais temps. Bon. Kanisa ke, to baloli mabeli, circulation de monnaie. Et puis, bah, tu vas y a bonne musique. Et tu vas y nenge balingi orke.
na 100% il y a d'hommes de Paris. Héritier Lobi a payé 15%. Sur 100. Sur 100%, à Bombi 85. Et puis, Batou Bazaki d'accord. Okay. Donc, on a vu sur Guigui Arabe, Kolokop, donc Batou Major Saïdi, Batou Bazaï, Yangoma, Ibrahim Doumbia, Delentiala. Donc, Batou vraiment souci na bango kaka tobandela et surtout na fanatique yango nazo yebisa bato oya kozanga na d'homme de Paris amona héritier mabiti. Ah bon, oui, que nga lobi na hier na sepelaki na Catalia. Ah non. Kasi peta sobi lelo sobi saka loso c'est mon la famille de bango sepela ne comme be kata. Be kata. Moi respect. Respect quand tu peta la zanga ki respect na famille na ebisio na chomo na eba leki ne ko panza display. Et le petit comme un iPhone 15. Catalé. Ok, soit est-ce qu'on va danser ça ok, ça soit un iPhone 12. Au moins on bombe on a armoire. Armoire ils en ont parlé. T'es armoire ils en. Ah bombe on a armoire. Oh ah ça aussi 1000 états au Lucas. Si si. Mais comme il viole. Mamé belé. Mais si vous faites ça au tana on likolo mais ça on a donc. Na ebisi ok lobby mambo ezalaki. Tout le monde appelle ça les meilleurs, bah Julia, bah tout, pour danser, les lots sont une équipe complète. Soit les lots n'a pas bibal, on dirait na mona ki mutu moko te nani comme ni rana na chara tentir na mutu boy. Bazala été au moins 2 personnes bazala été. OK, on dirait ça 2 personnes bazala été. Et pas à Outa Villanova, faut avoir clair. Aya oluka musala. Na mona ki ça luka esika ma ezochul. Donc ezake lobby vraiment boulot et monanaki yango no moni ke to robeta li solo te ngulu to linga batu baya ko mona. Et puis na moni visite ya ba frère nae na mona visite ya Robino Mundibo, président Robino Mundibo et aussi na moni Babindo na ebisio président Robino Mundibo Aimi Nzembo oyo esala na vie. OK. Botala na rétroviseur absence na yo na nsima ndenge sali dega basusu na yo alobi na gomi mumwalovi basusu mpe balobi na gomi ofeli d'amour nayebisi bolingo eza poison mortel basalaka blage te na bolingo ekoki koboma yo asisi yango babeti de la République et puis nsima na ye moto ebetaki nayebisi oke orchestration kitoko nakangaki motema siko bana poto baroyage wana bamona makambo nazobeta donc moni oyo nyonso bato bazoloba pasi ya pamba pasi ya pamba. Voilà, parlons maintenant des dômes de Paris. Oui, le 24 mai. Le 24, il n'y a pas qu'à. Sans faute. Est-ce que c'est toujours confirmé ou soit beaucoup maintenir toujours date il y a le 24 mai pour les gars qui est belle. Premièrement, est-ce que c'est toujours confirmé pour un concert il y a le 24 mai dans Dôme de Paris d'Héritier Watanabe? Donc, ils ont confirmé bana potonio sonabi que ba Charlie Kabe ba aux États-Unis ba oya ba lettre Z d'Amérique c'était non. Concert ils ont confirmé bel et bien. Les lots épuisé catégoriquement quand le bail tout ça malemi. Tout ça la te po batu ba sala ki poto lula ramutute. Moto biso to lula na musique eza roi David ou akaka makino na temple. Donc biso nyonso to za ba musicien pour na donc idole héritage na idole amutute za idole à roi David. Donc eza misusu amoni na mokili donc chemin amoni les lots biso petuye na chemin de la gloire eza chemin a ekokuta mais idéologie ya musique écoute pas roi David donc appeler héritier l'élève de roi David. Oh, l'élève du roi David, héritier Watanabe, la Pulga. Totorino ya Tembe, Papa Schengen, l'homme de bon cœur, donc, façon tout au PC. Voilà. Mais sinon, côté vente, il y a billetterie. Pour te dire, confirmation, soit récite, il y a événement, soit il y a un concert, Robert Tanamikilian, pour tout, premièrement, tout à l'heure, plein la première position. Oui. Deuxième position, tu es totally orchestration, totally côté cohésion entre l'artiste et le public, totally tout qui n'a pas détail belé podium, lumière, et ça va bloro et l'andaka. Et on va complément. Mais les lots récitent, il y a événement à biso tout le monde on a plein. Est-ce que tout s'assurer que pour nayo à lire vente au kendele. Récite aux un concert à Dôme de Paris. Récite ça total parce que tout ça un problème où les gens ne comprennent pas.
bien sûr tokoya na plein il faut ezala plein que tu côté on a tout kangango parce que tout est au monde ça va te démonstration na scène musicale ça il y a 7800 places donc bah tu vas répondre vraiment na invitation comme il faut lelo oyo oyebi biso ba congolais ne tous à tout moso mabie le même jour déjà lelo toza na 65% réussite parce que tant que tokoya jour wana na mikolo et pire encore orchestre pe na noyeti on te la temeye mo so aye na terrain même aramu pepe nae toyebi que jour wana toza sir que batu ba répondre une invitation na bango et il est d'accord to peut ça spectacle il y a bien ba musicien ba oyemba bien concert à haute en couleur donc tous a besoin il y a qualité on a ni so poto peut ça meilleur concert de l'année donc to ko beta yango te et les kande baninga muso mona ba beta auto zomina moko zomina mi balé mais et loko te na mi balé wa biso siko to nga to sala makambu oyo etikala batu na mi tout pe na bilembo voilà place au monde mais c'est des chanteurs et comment que to si rep to za en studio to si rep to za en studio ezaka po après ça biso ba fanatique pe ba miloman et loko kitoko. Ah bon. Mais autour yoka ba nungu qui pona munalandaki même ndeko na biso fona mo lokeso na ba détail. Loba ko bangati. Nalandaki ndeko na biso. Basi ba kanga pona yo bon loko banga ezali. Nalandaki ndeko na biso Ndombolino. Oyo pona ye akosenga na héritier Watanabe. Ayoka sonité a reporté concert oyo pour vanter ko kende mabe. Yendombulu. Dans wana ezara ya Kaluchi. Riwana. Il y a pas ça droit de terre et pas Kaluchi depuis ya comment na kumba ndombo. Bon, après c'est peut-être idée ninga romone là événement ninga ko kende abi soki esimbité kozala soni tandis que ko reporter ça nango sonité. Toza un problème mo boya. Photo le ba ma mususu oyo. Alpha puissance o aza producteur na biso. A l'équité na etando ike moko aloba. Soki lelo concert na biso ezali na difficulté. Moi ne ba nila ya président Ferry. Ba linga pe ba anili. OK. Po ya président Ferry soki ba nila parce que vente à billets ezalaki te. Mundela ko sakati. Biso lelo to tikali na 13 jours. Pour un événement. Pour un événement. Donc to tikali na 13 jours ya événement, mundela zo maintenir kaka date wana. Ndasi aboyaki. Ozomona te ke oyo batu bazolo ba lelo beze komi na makambo nyonso or ke bere. Mais ne bolo pas le bima beta pesi juste conseil, na biti conseil. Siko na lobi ya. Est-ce que yé asolaki na Alpha puissance? Faut ba révéler biso que il paraît kutuke. Héritier Watanabe na producteur na Ekorenzo le bien te, il paraît ba bebani. Il paraît héritier alinga zo production il moka récupérer. Bazana ba mbongo na ye. Bazana ba songi interne. Yango za ba songi nde monete ba ki tutu akati. Bajar ya makambo bazana ngomoni bato wana nyoso toyebi bango. Bato ya mutangi toyebi bango. Oh, Tindombolino aza ramuta mutu aba mutangi toyebi bango. Bon, pourquoi pas? Tozana bato ebele soki olandi pourquoi pas bandeko de mer bazoya obeta bajar masulu. Ba pe mi placé. OK. Pourquoi pas bango pe ba ozo tant que ba ye bandeko valdi ba bandi pe obeta po même ata na chaîne boko sakati. Analyse salama te et simbité poko simbate za nimité. Et ça que toza na besoin to pesa ka batu information vrai pesi. Si. Mais si ko biso moko lelo timo ya lelo annulation ezate. Sali ye azo senga biso esquisse na final. Pour ba jour en petikali moke. Petikali moke. Si réellement bobanda oteka te, tu mis na mikili amputu. Ba linga déjà ba boya eza ba mangamo. Tout le monde on peut pas faire. OK. Merci pour na bango. Il y a déjà kolokop wana eza président Ferry. Kop wana nkolo président Ferry. Ya annulation. Ye mukolo na bo. Nanu biso to so éducation annulation te biso uta maison mère mukolo mo te toyoka likambo fait ya wera son ezala annulé parce que bon biso to yeko la bato mokili to zo ki ndo ya balabala na famille to zwati tena ki mukolo comme ça kizenga siko lelo goga ko ma kize ya mpaka mais na ba nungu wana nyonso o assurer bato nini kina bato ba loba concert faut ba reporter bien watazo tekate on a dépendé on a biso nene ya kelokelo
Le loup est là ba détail. Viens mener à ce coup. T'es néné à kelo. Na kasi na ki né na kasi emi né. Nabi néné à kelo. Aza mwana moi ça mwana mobali. Alobini. Olanda ba propos na été. Na ba été a ba neti. Et babi ezote kamaté même discours. Malheureusement il peut depuis ba no kota ba concert kota ka ofele. Parce que yo muto ofele bo pesa nga batch. Muto batch a ba nombre de billets vendus. Non, mais à ça, l'investigation, à la facilité, oui, qui artiste, ndeko keriti omwe bitumba o lelo héritier babundisaka il faut azarana bitumba po aza étoile. Ok. Kaye na Abel banda kulala ndako moko kutu bible bakoma te po ezwa ba page. Mais tango Kaye azwaka likanisa ko boma Abel ayebaka te ke o frère nanga tolala na embetu moko. Lelo batu nyonso ba kobeta masolo o babetaka pona héritier bayebaka te ke ba opesa force. Héritier lelo so concert batu bazata 10 ans obeta. Pour 10 wana pe baza batu. Kutu Jésus aloba so batu basangani mibale misatu pona kombo nanga na zana ba. Te mais la musique a commencé à bongo te pas. Wana ba ignorant, nous sommes pas des ignorants. Salle mythique, salle munene na poto. Kasi yango na omone lo na yebisu. Po la kisake ma mwana ezala ekozalate. Donc po tokobeta yango parce que ce que ezali ki bongo ne ba ndeko musu ba tekate engeza déjà annulé. Et bon annulation liboso ya bisu. Binoté. Eza biso te mukolo annulation azali loko toza na licence wana te. Donc biso toza na annulation te parce que tas boya ebele vraiment jour wana nabi ke boya koyoka la bonne musique héritier wata toto lino atembe akopesa biso le meilleur na ye na yebi ke Major Saïdi place aza vraiment otumboli wata keba. Ah bon. Otumboli wata keba biso bo otumbola biso ma biso poussana. Et puis pire encore tozo sous 25 c'est là. Bourgeois 25 visas, tout 25 plus. Oui, donc, autant les cabazans à visa, tous autres sont 25. Donc, on a 25 visas, les collabs à visa, vous avez déjà. Est-ce que les musiciens sont côté déjà ambassade? Est-ce que les musiciens sont déjà en visa pour. Yo mon lobby, vous traînez combien de jours? 13. 13 jours, c'est peu pour un événement. Au moins, machine à visa, baïbaki. Et en anda quoi. Ah! Yapaga machine à visa oh bunga ina na Schengen izananda kwa watu na bango mo pe Schengen ba sa wata yo salela na ndenge na yo biso pe na ndenge na biso papa Schengen oh donc tout ça s'assurer que bandeko to komona wana na ba o ba esika ba oke mikili mputu bana poto ba zela bango exemple ba Kataleya exemple ba ndeko na biso moko ayemba bien be kumia Brice si je me trompe pas ba toaza ne beli ba Obama meilleur chanteur Obama est-ce que tu retrouver et puis Obama zoko majika bantelele bazokoma bajika na retrouver bango pe na mikili mputu bazokoma bajika na zoyebisa yo tango oya pe bato famille ba yaya na monaki olatelo mo ablé nyonso grâce à Goga za héritage photo lingi la kai totika ba propagande ya mabebo moni net nde na fanda na yo lelo nde to fanda to so la bo so to bani lelo koloba ba concert suite to to ba concert ba président Fali ata lelo so azo beta lisu ba concert na poto ya ba sala minité approuva déjà na bato génération na ye o ba mona ba za ba diversaire ni nanu moko beta ba concert ya beta te. OK siko bon to bo ya ndenge ce peut to bito ya na lelo ba annulation président Ferré aza premier nango to bo ya ne président Ferré aza premier annulation to bo ya ndenge nini ya pak bagula balinga boete te nazo finga te te nabite ke ofingi ngana bika ke bagula balinga boete na ko finga te ke président Ferré aza premier ba annulation et bon yo depuis ba musique ya mboka oyo yebisanga outi président Fali Poupa outi président Inosbi outi président Gezma outi président Fabregas outi président Robino Mulibu président Didier Lacoste président JDT est-ce que ce que annulation attends na jonga na annulation ezalati
Son numéro 1 annulation de. Pour ça fait moi ça m'a bon chanteur, il chante bien. Et pire encore tout ça en nzembo français na CP penda. Au CP na nzembo français. Na CP na makazi. Au moni ba évolution au moni bato. Wendo pangi ndani na kimukulu. Ah. Banzembo musu réflexe na mpe koya na ba 52 ans. Ezupé. Comme la langue française. Mais attention avec des inconvénients. Ah bon? Oui. Mais remarque qu'ils na amour illusoire. Hein? Tes félicitations. Azana belle voix. Bon oui, mais si que Congolais ne te comprennent raté. Batu bazo se retrouver na ngoti. Oh. Parce que ba yebi mingi na ba papi kaki. Rumba. Odemba. Siko batu soko ye omoni siko yo héritier za caméléon de la musique. Soko ye na figure kobimana la liboso. Au cœur fidèle, tout est accordé. Donc déjà quand on parle de la langue française pour chanter, tout le monde est héritier. Quand on parle de la langue lingala, on voit aussi héritier. Donc il y a un caméléon. OK. Ala partout. Caméléon, yango siko epona bien koyebisa bandeko tout bazotia minoko. Orchestre na biso ba olongwa ki ça les 18. Oh. Bana poto bazela bango pour quand? Atozando ki soli to ndima ya ofrine goka. Les 18 groupes elongwe Kinshasa, les 19 na tongo bazana na poto. Donc on a travaillé juste pour 4 jours tout le bas. Ouais, bah jour et ça pour 3 jours tout le bas. On a fait déjà nyonso ouais na Kinshasa. De sociali nyonso skotan toroya na mpepe wana toroya nango na ebi epese ngombi ya makasi vraiment poto ka ande balinga po héritier ebi comment poto balinga. Arabe lempa. Donc na ebi ke batutu bazana vraiment ba junior bongo union européenne donc batutu vraiment ne bazana ba petit basele tout le monde a déjà prêt. Peut-être arrivé à orchestre na héritier Watanabe booster encore une fois vente ya billetterie. Déjà mon konzambo esika ye o azapo aza étoile et boostara kaka. Donc et boostara kaka ezani loko monte ko komela biso difficile. Au moins miloko nyonso nazoka moi lelo na musique. Batu moko boye boko sala ka click. Ba défaut na bino moko bozo mona te pour lelo na muta kunki ayebaki na sa kunki. Normalement, bon défaut na omoko yeba. Siko ba kunki ya lelo ba yeba so kunki na ba pesi bato. Na kunki mena comme ça. Comme ça ngo ya bato. Ya pa kana kunki, ça dit que ngandi na. Mais yo moza na kunki ba vanta ba billet na bino bozo lobela yango te bozo contrôler te boma oteka ba billet na nzela lwa de oteki tingiti. Te me ba bi faire azoteka mie ki héritier. Est-ce que je ne parle pas de faire. Te ngana bité yozo loba ipona faire. Ngana lobi, ngana poser motuna na ngai. Balobi qui fera roter comme qui héritier. Est-ce que c'est vrai d'après Yopé? Bonne chance na bango bate kaka. Pour bango pe na arena na musu bate ka 25 000 billets. Na you arena. Na you arena bate. Ezaki anile. Bate ka 25 000. Non, bate ka 25 000 billets. Ah. Tantino a moi si aloba mam na bango na o akola. Ao basa nani chaîne na bango na avenue du livre. Après la fin faut des têtes na lisoko alors ayaka lo bango bujini manga yondo liba komba batwa kasi tantine yoana ser na biso mais ba tantine juste tumba pas à tantine puis juste Belor pas à tantine Belor na pese bambote la belle femme mais moi c'est à peine mais bon tantine il faut zalara yango moni to za la mingi na na bien on la problème na bujini manga ou comment. Et bon, on a l'oublié le ya. Tous à la mingi na caractère ya ko booster ba artiste na biso. Au lieu to yaka oh nyonso bango basala publicité na biso ya donc. Donc tant bazolo ba bongo ezo pousser batu. Biso su ba somba ba biye na kana yango moni lelo to na saturation. Habi bozo te kate mais ezo saturation, ça reste à vérifier. Na lobby na kota pena na funak na tala réellement. Na toteka ou pas. Donc samedi 24 mai tout le monde yaka komuna. Oya ko tata mbena goga aya amun. Et puis ba invité to wana ba on ba invité bon ba salate. To beng sa balobe son pota. Olingi lobe son pota.
Ukaka falanga Raouli Tono. Oh, Raouli Tono. C'est ce que tu y es les diamants. Tu es sous. Fouenge yo. Roi David. Tu es pas roi David. Tu ko moni lelo. Baloba. Tu ko to nimi na biso roi David na lo beso hein. Na Rubino batsa monde bo papa chic. Batsa biso poa. Nabiki mutauzanga orate bilai. Na lobi hein. Jouana vraiment. Tu sais quoi, on a raisonné Dio et roi David na lobeso. Siko na podium moko siko. To eli ba Milance na kati animateur patron. Ambila. Siko to eli ba Milance na kati animateur patron. Mon état polémique. Toza na moté, vous êtes des distraits. Vous et vos patrons là. Y a pas. Pas distrait par rapport à quoi. Bon, on parle de la vérité que vous avez été. Bon, vous avez été dans la cabine. Ngane nazo sola no a. Est-ce que ngana émission vente habillé ya nani? Ya mutute? Nazo émission qui est d'homme de Paris au ezali. Mutunio so za prenne na likanisi ya mutunio so place afandi ya bike. Héritier wata aza le 24 mai na d'homme de Paris. Tout ça c'est distraction te gidi baté. To bulaka ndenge mote ya Carlos Totukani ya Mireille. Donc Tobulaka esika Carlos Bila Mireille Totukani. Tobulaka esika moko to moni bango batala kana si batala ni bosuti. Ya moni basuka kana ba nzemo ba illusion doctorat nini babilo moi azolo ba doctorat mais azana certificat. Comment illusion pesa babilo na mawa ça amour illusoire exemple. Te ngana oluba wana te. Ngana lina ba problème na président Ferry. Na lingi te na président Ferry. Wana za président na lingi na ngai te. Félicitations. Félicitations ani. Olingi na problème te na lingi na ngai te. Félicitations, ouais bien. Na bien. Te obi na sens nini. So nazo linga te eza pona rubanga batte. Pona eloko te ezake ponga naza pona lobilaka intérêt ya héritier na latine. Te molaka ki biso za maramusu roloba. Non loba après non loba le 25. C'est que le 26 non zala. Alors c'est que le 26 c'est aux pesi mbombo boye. Et bon kasi to e bana po nazo bengisa batu tous les 7. Mais qui m'a pété le 7 juin. Le 7 juin concert à président Robino Mundibu na gymnaste. Na ebi ke batu tout vraiment beau somba ba billet. Faire pas obéter les mêmes les 7 toi. Et talimati. Mais Nathalie sortie médiatique et héritier Watanabe. Oui. Totori na etembe oyo yeso asali sorti ayar na bagage. Mais namoni parti moko oyo akolakisa mokilike. Est-ce que ça ezala pe na leader moko songolo pakala a télémisi mutu akofinga collègue ne akofiba tocha akofinga héritier devant artiste mais ezala na Angola et ape ozala na Fikini. Nana salango mais Ferry boyo e bien monté bino to boza bato il faut bopesa ba conseil na mabongo au moins héritier aza lâcheté aza hypocrite. OK héritier aza mutu aza véridique donc aoloba makambu o esalama fanatique nyonso amona et puis mutu nyonso na ba papa na basi bana batala mabeso ya funda ilika donc mambo azoloba esalama na Angola na concert à ma bord et y a peu ça ma art Fikine. OK ouais c'était Moussé Kindingo fait rigoler passer un micro à loba owero loba pour héritier Watanabe. Je pense qu'on dirait dérangeant la moni totori na lobi soki ba yuba zongisa musique nezara kala sera guerre ya wenge bcbc na wenge maison mère qui procureur a rosambisa moté les dossiers ya musique wana l'état a robeta ngo kara ako réédiquer batu mususu. Mais oyebi ke makambu oyo toto azolo boyebi ya oloba mamba solo oyeba ke toto azadi progrès. Toto adi progrès. Toto aza intellectuel. Aza voyou. Aza joué. Aza judoka. Aza impoli. Aza patron. Moi ba qualité nyonso aza na. Aza pe poli. Aza pe poli, aza pe impoli. Donc moni lelo o batutu basala po asala ngo aza na facilité mais azotala engagement ni azana. OK. Lelo héritier awe ranson eza héritier lelo te. Nga lelo so na zui problème ya mwana na nga ya mwasi na nga na ki mambango envers. Donc azana char batulo wa biso ta ba 800.
oyo eza na mutu na ye wana omonaka alala alamuka eza ta ba 800 donc siko ntango ye azoraisonne ke aza na bampate oyo nzambe apesi ye charge donc alongola responsabilité na ye na vie po akota na buzoba teri après ekosala nini yango nde ekozala album na biso yango nde ezala la scène musicale yango nde eza Dôme de Paris non mais eza na bareve oyo baza bayuma oyo bazalaki soki bazomela banwana bato na bango bakoyebisa biso mutu moko boye ke fo bokretaka ye fo en face bango nyonso na moto abengani héritier petit Ah bon? mais soki bafandi na banganda nde bakomisaka ye petit donc bakozwa mpe mwana popi mo baso héritier yo pete héritier mais en face bakoloba te mais ça réalité mais ça réalité te donc makambo tout oyo to tolobi na sortie médiatique azobanga mutu te mais amonisaka bandeko na ye ke bazongisa bolingo soki tokoya na guerre musicale bimisa album oyo eleki ya biso là tozala d'accord bamusicien no balakisa mituko ekokani na bamusicien na biso voilà yango wana dans les lotos na baorchestre oyo efingaka héritier eza na orchestre moko te eza stable bamituka batia couleur oh bango batia couleur na ndenge parking ya bango ekoma wa manzaka bachargeaka ina te na ndenge parking yo oza cirque lelo tokotya mpena jet set na la team wata ya paka pourquoi boloba orchestre président Robin Munibo pourquoi biso botiaka ye na biso te ye boloba na ya fali ya Hervé na ya fali mpona yo kasi ne Hervé na ya fali ndo lobi wana na ndenge bamisie baza stable toluka ta nyawa bato tokanga toloba makambo na miso ya omona makambo nyawa osa po yo lingi ezalanga nga te soki epa nyama totala makambo nyama osala héritier aza enemi ya mutu te azosala miziki wana kaka mpona honneur ya Congo est-ce que ntango héritier akenda kobeta yo monaki alobaka ke je suis rwandais non congolais nga nabetela bino plusieurs fois même moya lelo moya nde na ya émission boye soki nalobi mabe Junior Kilabax akosilika soki nalobi mabe vie na nga Adele Ntiala akosilika non balinga yango kutu te omoni bagigi ya rapiola bamete gege tu ceinture ya mokonzi baya yango matu ba Ibrahim Doumbia nde omona ceinture ya mokonzi so olobi likambo mabe na TV leyebaki ozala problème bajour na okirepte na motu na nyamako kuna température eza nini po yango te dilatine omona mana zoka ba appel tina poto ba levenge so omona ba président désigna omoni makambo sali ba vina nga ba ponti ak pongo eza normal biso tokoyi kozala te tolotaka batu nefo balotaka biso omande to obeta omwa ba oluka balata nete kokana na biso mais bango pe ba jara batayi wana en tout cas ba japonais tayi wana bazala te ba chinois batayi nini domestique taille élancée ou courte na éviter des tailles domestiques moi maboko ebenda na pour on l'a fait bassin un pigment tout solo la musique le 24 mai vraiment parce que tas bozanga te na éviter ba tout vraiment tous à la wana Dôme de Paris et kende bien malgré biso to utika il y a aussi des surprises ouais il y a beaucoup de surprises vraiment surprise angazaka ba surprise à latine OK so na biso lelo oyo so ba moni dans saison non ba mona tes surprise il y aura aussi la différence entre avant ou concert ou teroleka après na oborobeta différence aux années tout chaneti la scène musicale na Dôme de Paris différence aux années pona yo différence nini bo salaki kuna te boya osala ngo na Dôme différence non ya liboso Shakira vous arrêtez na podium OK eza différence oui Shakira déjà maman bébé ouais au moins déjà ça différence que bilo mususu ba mona été ba remonte timoye bituna ngani ya pena Shakira zala katale ba aussi la makasi catastrophe ya musakana te ba aussi la makasi katale ya Shakira ba aussi la makasi yango moni ce tozo linga lelo na la team to mona importance à polémique po nadage bon na ko loba na so polémique na asumba tikete OK batunde basumba tiki tozana batumzu baza ba mourir ya la bonne musique donc so beta musique no bien arouya oya concert
Il y a président Jibin Piana, il y a concert Nabiso, il y a concert à président Werason, il y a concert à président Ferré, il y a concert à président Fali, il y a concert à président Robin Omundibu, il y a concert à président Ibrato. Bato balingara la bonne musique. À part Bato y a la bonne musique, tozalaka na Bato ya babiso moko. Parce qu'on n'a pas qualité à Bato ya babiso moko. Ah, na Congo tozalaka na 4 orchestres les affaires. Qui orchestre à peine na. Mais na 4 orchestres babiso tout ça. Na 4 ya 4 on a bino boza. Tout ça, o etikali ba pota. Ah, c'est l'exemple. On a peine na rotire le roi les raboité. Exemple sur to che Kerit bakanganga ka ah. Bakanganga ah. To les gars. Nazo boya na nga goga zo kendinga na otikala. Ah bon, on va profiter na ça. Oh goga lo bisoki abi appliquer mara mususi comme oh non, ye asa musicien présidentiel, ya ba ina ba ministre. Non bien, eza na batu ngati lelo bazo continuer ngo baleki na nga, so to kutana bino ezaka nsu ya mpaka. On se connaît. Bande ona ebele boza na banzala. Oh, to sola na mama na osola ngo sérieux. Nzala ya ozanga lipa. Oui. Boza na banzala. Ebele boza na problème ba sous-kilote. Ebele boza na ba Jordan boete. Ebele boza na ba difficulté ya kozanga atande ozotambola ba ta $100 wa pamba. Wana ngo. Ba Louis Vuitton boye. Siko tangu yo zoya. Aussi na courage obimi pa na bino. Na pesi général Kanyama Mbote ta wana ba mama papa batela mwana. Soka bimi aluka azonga omuna. Tango tozozwa courage air tout. Bino bolobi boza ba communicateur. Na bité communication eza injure ou communication ezali qu'il faut monisa ba qualité artiste comment concert na bino ekozala comment album na bino batu baya kosomba banzembo batu baya kosomba ba billet ou communication eza kofingara batu. Trésor Congolo pas berotika wata terre. Ah, Musenzi. Ah, vous avez un trésor Congolo Musenzi yampaka. Trésor Congolo politologue. Ah, Musenzi apa mbana Yolanda rai. Mamto obi etia Robert Alisolo ye mwana ma campagne ngo ya kuti. Azala ma campagne. Te yatikala kozala mwana ya ma campagne ti. Politologue trésor Congolo. Yatikala kozala mwana ya ma campagne ti ata mukolo moko te. Donc muto amema na ma campagne eza Serge Kanyama. OK. Donc yazalaki lokola Serge Kanyama yana na groupe ya bana ma campagne ou bazala nango Babouba Diop na bi bazala wana mna ebele Babouba Diop na ba CG na biso Charlie Rubenga. Parce que association ya uta Kabadi Ading. Badi Ading. Auta Kabadi Ading. On a trésor Congolo. Oui, eloko wana zuluba. Te mutu. Ngam na lobia. Ah. Ngam na lobia. Traité trésor Congolo de ngai mutu na lobia. Oya ko mankaka lipa na mutu ko nga ko ndima te mutu aiba cornet beef na boutique nanga. Non silika. Donc net eloko wana ke ko ya to sola. O monita nguye. Ayaka na zui. Aye koluba na si o moni lelo eta ya mo ba diplôme na biso à l'étranger ba boya. Oui, il y a ça licencié. Parce que licencié a raisonné modèle politologue à côté de pays en politique. Ole ta non lo baba mangala mususu ba pekisam. Ngana ebi bato bazo sa mo le ba docteur ni archi. Moni bato ngana ebi est-ce que moni ba politologue wana ya zolo banisa ba mama lokuta. Lelo yo lobi otangi classe. Ozoya au lieu opesa ba illettré ba vaurien exemple. Comment mutu oyo auta na bande l'école a koki ko s'exprimer yo yaka toujours ba critique inutile na komo héritier lelo héritier oya lo ba surtout bimisi héritier yi aza boya 7e degré Polembo kana leki trésor Congolo. Oui, na mentalité na makamu nyonso na bilamba na mutu. Mais à défendre rapport orchestre monene jet set ya Ferregola. C'est bon na lobby hein. Président Ferregola na robo ya été aza na belle voix. Mais mambo biso tozoloba aza na yango te na orchestre wana. Ba administration, comment les gens se comportent, bonne vie et mœurs, baza na ngoti. Mais babi comparaison ya héritier na Ferry ça la héritier bien, boyoka ki goût. Est-ce que héritier ça non au moins musicien mon côté na moko héritier na ba comparer.
biso soki na babandelaka mokili conquérant na biso Michael Sega musanga makusa lelo eloko te Chigène. Ah, mais les politologues, s'il faut passer conseil ne va pas ça. Mutu a passer conseil ça, Bouba Diop, Serge Kanyama, Oya Yaka na ina ma campagne. Au moins lelo, soka za mobile. Au moins ba million ba Bouba Diop basalaka, ba Serge Chali Ubenga, ayi ata mukulu muswa kangata photo. Ou bien alongwa kitambo magasin, ti gomba baluki na gare centrale azungi. Bino bo finga berité en bobi marate. Tout y a na concurrence, na lingwala. Tout y a na concurrence, eux ça la loyale. Neti biso botozo beta c'était na dom de Paris na biso mututu au mona na ah bato bazo s'intéresser na loko na ba on a somba bien na ya mona qu'est-ce qui se passe? Ozo mona ke eza biloko oyo ezo sala évolution ya maram na biso. Mais tant mino bozo tika na makanisi alcaïque ya kala. Nzamba lola ezo za biloko to mona ba Sankara de Kunta to mona ba vie na biso ba Roger Ngan to mona ba vie na biso o nga azamna idole na Blanchard Mosaka makambo esala na ngote ba na o baka ke tolekiu to salibu concurrence mo loyale non ba vie privée ozo mona te ke non tika na kati ya musique to tika na kati ya musique ozo mona sali koleka yo pe luko sala koleka lelo ozo mona ke ngana ezo ebisa lelo Dea Gino Liaki Frank Kappa na zo ebisa ba musicien ne so fali soki ba mibali basenga président na bango pesa bango album ba mona nde album na biso zo ya ba musicien et lika ba album nyonso on est normal. Voilà concurrence moro loyale ya ngonde o défi na pesi bango président fali Pupaza na yebi ke Dea Gino Liaki ba Frank Kappa ya bozabino tu ba noma boye bisa président apesa bino album c'est beaucoup Alex Chou ba kokate na niveau all la team ba musicien na biso bazo yemela et puis na niveau makambake nango donc ba okoke lokote toza la besoin ya biloko wa mais c'est un peu bande kwa jet set wana zo de okuke bandu dosombi taba mwana oyene akola na hisasi ya paka mais ça fait basala nini na lobo mabe te yo lobo mabe te est-ce que si yo lobo mabe bazo peksa musalo na zo yo kai Nathalie ka auto école à âge et si mais tout le monde appelle des kono tout temps azo lembate pas tu RFI nani ni sous cofondateur ya la team Wata pas tu RFI abi menace azo kokate akende ko porter bino plainte déjà nde naza boye naza défaut ndesko naza na radio te nayoka RFI Radio France Internationale naza nango te naza pe na expérience ya ko encadrer bato maboma te pona libota na biso non toza na muta liboma te donc moi expérience wana ezate ya omoni neti ba question bongo nan nazwa chance ya encadrer muta liboma te malheureusement yesko aza muta liboma te en fait yo solo bana pas tu RFI nana tanete wana il faut tuna siwa siwa nde muta eba ba qualité wana ngana éviter fisi wanda Gérard wana na mamba siwa stone yemta eba wana la bellissima de la presse tata moi Shabana oncle éternel azalia ozomona siko net ba genre ya biloko bongo biso to ça lelo nazo pesa na lina pesa conseil mo oyeba ke nenga nazabo swela tima miminga poto na kimi kena kimi oui la team akoyi kokeko sala plainte so na ke boka ngunda ba ozomisa oui na opesa conseil pa bandeko ebele toyeba ko soignera toyebi lobiti très bien ngaza un ami nanga akimaka na wenge muzika maison mais akenda ko boka ngunda oyeba ke balandai madame na bango atanga kombo na ye kombo ne ya musique epesa yenkele butu alongo afwaye abi ekomi kindoki donc eza babilo mosusu tolinga okomisa bato motema mabeti tout sur l'amener eloko moko président fallait asali autant des années aleki biso na ba voyage à poto na moment nini président fallait amemi bato poto
Mais ce que tu as l'héritier là. Et où met vraiment été. À 8 ans, il y a ma entourage nae. Et puis match à moumé mon orchestre na biso et koufi. Azara moi si to mobile yé match à moumé. Les gens tout moun soupe ba pesa na bango le meilleur té. Mais héritier l'homme de bon cœur atali que o azandi. Façon na zo mona ba lipa na mwamba. Jara zo lela yango. Na kisoso. Na 1 litre mai. Té. Na sala pe et loko moko ya bien na vie na. Tolinga comme ça l'homme de bon cœur monté mama biti. Eza nature na eti. Tolinga moto abatazara na biso bien. Tout ça bien et puis non na mo soit à cause silikelo siko. So komili hermo on dit à silika eti. Donc ngai depuis na orchestre na asilikela nga ka eloko moko. Asilikela nga jo musu na loba mabe pona président fait. Vous imaginez le courant. Mais quand ça n'est pas président fait directeur na ya bandoti na on fini. Oh, c'est que marambuata pour le baiser. Nazo bisayo c'est qui est ba leader ba tinda ba mission na Nazo bisayo et puis abenganga na 5h du matin wana bango bazana États-Unis. Que au fin l'héritier. Oui, ngamba lo bango. Mais naza na la team na moni le contraire. OK. Appelle Neyana. Pas comme ça. Encore, il y a ce tension, il parle les gros français. Alors, je me suis dit dictionnaire. On comprend été. Oh, Albini. Vous avez que ceux qui valident tout, comme une sens, il y a comme ça, communicateur na bango bongo ça va. Communicateur, il faut une critique musicale. Faut y aller boy banana bango bakoli. Ba président fait ce sont des pépés. Ouais ça ba koko nemi balet. Oui. Davina bota ba koko nemi balet mon ba bota na tirki. Monsieur que bota na poto. Asa ba koko na est-ce que ba koko batala. Il dit quoi à votre pépé? Il a fait quoi? Papa. C'est pas normal. Photo ya quand même tout le bima mabokesa na biso to pesi bango ba valeur o bazanango baza ba patrimoine national. Voilà. Lelo so ngana nde na fani na bino ngana yebike na yoka banzemo na yoka elengi lokola héritier ezati. Iko angache ke ngai. Les opinions. Ngoko yemba na kilari yango te. Goga. Non cesse. Muzoba. Voilà, bien pas qu'à, je pense que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Juste message, na poto tout au bazar par-ci par-là, à Londres, à Belgique, Madame Ouatta Babeka Solution, dans Bangotu Babati, tout héritier Banza, tout vraiment. Grâce à Yokayata, millionnaire à franc congolais, na que chaque dimanche. Carton plus yaka bon ya Willy Moucheni na bamboa ya Willy Moucheni code mondial na PC code 100 pesos pesos donc yango vraiment na osenga na bana poto nyonso ba rodri ki panza na bike popol bane wa batutu bozalana mon bof jinga mamale misu na biso za la veur d'homme de Paris et ça samedi 24 mai donc 18h déjà mutu nyonso zwa bis na yo soit métro na yo zala wana vraiment 20h pile héritier Ouatta déjà mambi obanda donc tolingi vraiment ba fanatique bo encaisser lo kwa bientôt boy muto a regretter po mbongo wana bazo futeze ebele donc catégorie ya sukeza 99 €. Donc mbongo wana bazo futeze ebele to kulinga bozala attend et puis boyoka vraiment musala ndeso savourer la bonne musique pour héritier c'est la bonne musique et la qualité de la musique donc tozo senga vraiment nazo senga na batu nyonso oh bah somi nano ba billet allez-y acheter les billets donc pour tous ça et le retrouver sabinoté et le robiso trouver sabinoté ezaka que le meilleur tout ça ce qu'on a problème moro boy tu as un problème moro oh tout ça nango ezab tango ozana no star avoko ma star to star tango ozana no star star ezana ba centimètre na ba taille OK Nalinga mama bataille au thé pendant s'il vous plaît. Te na bete na fizu finga mutu te.
Donc tant aux ananu star pensez na anniversaire na po biso na tant aux biso za anniversaire héritier tant na musique avec okuta ba président Fali bazana ba kibinda koi avec okuta ba président Ferry bazalaki avec okuta ba président belé donc au moni clic auto lo ba na génération na bango bazan chef na ba parce que biso na clan oya biso to beti na bango to koyi kozana génération musicale ya moins écart muke mais bango babanda musali boso na biso donc au moins quand ne bazara na bango mo bayeba ke mutaliki biso ye biso siko toza na concurrente yango tozo sala effort tozo pesenga bébé chanda zongela musique po ya ozata concurrent na biso pona nzemo na bébé élégance po bango tout tije. Voilà, quelques salutations na batutu José Longondolo Matesla na ebike na Afrique du Sud wana na restaurant Guimako na Johannesburg na Chimistry wana vraiment batutu vraiment so lia bio zala wana vraiment et usala biso kitoko Carlos Miller Mireille tutukani parvi bosulu jogwa baloba tutu balinganga na pesi bango bote acheter vraiment billet et puis na pesi ba communicateur na bisonio sombote au bazana Paris obosani ya Théo Zambota il y a des Yaya Zambota il y a $, il mange des dollars pas dormi il y a Théo déjà il y a pas dormir donc il y a Théo Zambota ça ba tout vraiment tolinga rabino nde bolinga rabiso to yebi ki après concert na biso Robino Mundibu Robeta le 7 juin vraiment to zala na concert à Robino Mundibu pour te soutenir. Voilà, merci beaucoup Yampaka, merci Nababone fidèle Nabatotu à Dizozagi Tampon Orlando Bisso, pourquoi pas à notre équipe Afrique et Télévision. Je vois directement Montréal, Juma Claude Bols, moteur revenu pour la réalisation d'Afrique et Télévision. Il y a Maman ici, Juma Claude Bols, il y a Boya Totanga, Maman Metotanga l'encore. Première dame, Yende Makambo. Merci beaucoup, Nabato, tout va redisposer de temps. Merci, l'équipe Mobimba Afrique et la télévision. Je pense que tout le monde a dit bon au prochain numéro. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.